Tanga bato bandimi Korea ke Maman Denise mais bino moko mbongo o bozwi tisikoyo place mbongo ke tozo yeba nanu te tozo zela ba kunde ben pour ba place bo mbongo ou bien déjà mbongo environnement peut-être na compte bana na compte famille yo uti poto uzala ki bina ba yo ba kota contrôle là ndena to tuna bakende to landela toza pe sincère là au tchangombe weza ministre oza menace makasi noka kolandela yo ti contribuer nini oyo baki janite ya ki pe fina voilà ah mais yo contribuer et ça na nga passe Mexico eza mambo ekomi déjà to sani lelo oyo to siko tala sortie médiatique ya confrère na ki Fiston Saïsa Mavinga ba tu koloba onyo bando ya mais na bosi ça to awa makambula matanga soki obomi moto na bango malembe ekufa do yo ye nango lisusu na bandoki ya bino oyoki merci beaucoup Fondation Mobimba ya Maman Denise Nakeru parce que déjà prise en charge il y a makambo surtout ezalaki na fondation déjà ya Maman Denise parce que prise en charge surtout mais présent masumu akoko kolimbisa mwa moke na réunion tango alobaki ke en tout cas contribution et cotisation moko ko sala maté en tout cas vraiment batutu bayokaki ya cotisation ko sala maté mais mutu mususu ya lokwa neti mutu ake église ate offrande te amona lokwa neti ke assemblée bien te c'est pour cela ozomona bandeko mususu babite ata nini to sa te to chaka ata corbière ezala mwani namoni major Bissadi Diazou je crois 3 corbières parce que en vie de loin pas vie de loin merci à trop vraiment mon frère vie de loin et puis tout le monde peut de Patrick Malwa Vengi il y a Global Express atindi peso mibale donc on comprend exact que peut-être pas contredire papa Masumu na message à Pasaki mais mutu muso azomona même biso so utaki matanga kuna na azaki awo jani tango akufi na azaki na Paris asisi ba séjour na asisi programme na nga na ye mais na omona ka ke muteme ezobonga te comment ngai muninga akufi nga nazalaki awo muteme ebonga te tozongaki lisusu po tokende kaka po mutema ezokoka te jamais nakoka kozonga natiki mundeko atika lokwe eza babiye na biso moko ya fondation eza pas eza mpona kolakisa et en plus badéplacement wana mpe esali mpe emotive baartiste ebele omoni bandeko mosusu bautaki nani autaki Swede ndeko na biso bade Londres bautaki Suisse tomonaki bato ebele bautaki balibanda papa bazoya wana ozo comprendre biso toutaki Congo ozo comprendre bato ebele basali kaka il faut asala kaka ta moi geste parce que Jani otoninga obike motivation wana pourquoi en tout cas biso na ba Jani Fay tosali ba mambo ebele bato ebele ta musu bayebi te mais biso moko na ndenga katimini toyebi parce que là qui chaque jour le nouvelle tant que ça la guerre la biso wana te ezalaki loyal mais tout ça m'a embêté na ba théâtre oyo so ba isobe oyo ba José de Londres ozomona ba Chani ba Pofirenze ba Sami Mokili donc ça dit na bana na biso bato ya show comme ça longo bana alinga ba salongo wana nyoso ozomona ba mabomengo ba mama mabele ozomona mama bolingo azo fortifier en tout cas nzambe asala grâce pour sa santé kitoko président et puis ozomona mais biso yaki bato ngwasuma pena bato bango bayi vraiment classique les sons bovandi pena kitoko biso pe toyaki leso kitoko mais toyaki su bato biso pe balokwa neti totia seben na théâtre
ozo comprendre donc na bana mayoana président koyoka yo koloba partout tout le monde baotala yo c'est Dieu merci Madinga et là on a sepeli bino nyonso boza ba reconnaître ba artiste comédien pour remercier maman Denise oh lelo grâce na ye lelo bilo payé oui et puis tant on a remercier maman Denise directement nazo boire vraiment mingi côté à papa parce que maman pe avant de marosa likambo tam susu na ndenga litoyi basolaki na papa la biso Fachi Benton président la biso en tout cas merci beaucoup Fachi Benton président c'est sa question nanga wana tu comprendre comment on remercier bango na o basali mais bindo moko ba artiste comédien ya Congo en dehors ya maman bo esuki ba oyo bazala libanda ya Congo na ko continuer président malheureusement je crois tout sur la normale pour le bar la télé na ki ma ba interview na yo na episode vérité pour ko tsa ba tuna ba faire président la aussi sa question on a sorti opposé bien et là écoute le ko ezoko taper une émission mbala moko ça va coûter kitoko ko ba tutu ba ebi ke phénomène aramta ba polé voilà merci beaucoup je dois revenir lelo oyo to aussi kota la sortie médiatique ya confrère na qui est Fiston Saïsa Mavinga ba tu ko loba mais na aussi ça président toi awa makambula matanga président c'est la aussi ça na émission ozo prendre na ina cha à l'aise voilà président okosepela lelo artiste congolais voilà mutunanga voilà Fiston Saïsa comédien bambote belé pa ozalia mutunanga voilà donc mukilika ande mutu yaka neti baboyi donc batu barozwa kuna yoki boyo bayoki bien na bino président lobi mabete lo na silisa président lo ka lobi silisa kasi batu ya se ba comprendre ba ozela siko shit na tokeli merci beaucoup ba ozela shit nanga oti ko loba ba artiste o ba na poto président ba contribuer mbongo ebele pour na corps ya Johnny Fire voilà o lelo tisiko yo oti otanga bato baloye babis to oti otanga bato bandimi Korea ke maman Denise mais bino moko mbongo o bozwi tisiko yo place mbongo eke tozoyeba nanu te tozozela bakunde bien pour ba place bo chambongo ou bien déjà mbongo environnement peut-être na compte bana na compte famille yo uti poto ozalaki pena ba yo ba choko ta contrôle là nena to tuna bakende to landela toza pe sincère la o chongombe président ministre ozamela makasi noka kolandela yo uti contribuer nini oyo baki janite ya équipe fina voilà ah mais yo contribuer donc na grand boule yoka na grand boule massa pawa na grand boule question na yo les allons bien parce que ça question on va comprendre mais pour l'instant tous a mieux placé tenanu à répondre merci président mais organisation Mambutu est bien nazo féliciter peu bateau bazaki na organisation même à côté Congo même côté Europe. Donc côté Europe, il faut citer même Bano. En tout cas, le corps va présenter des vos, baza bateau photo applaudir. Tout remercier Bango, Mister Siatou, maman Maxi Bondoé, président Jean Molaï, le bateau nous surtout à Igor 2 minutes bateau tout parce que bino moro na babilili quand même bomoni. Bozolo bango ke bateau poto baleli Jani Kitoko. Nazo kango tout le monde nazo le bango. Donc c'est que vraiment tout ça va coup de chapeau non que tout va décourager bateau ba na volonté la rosa la sauce classe. Merci président. Tomoni ya Nicole Bakata pe déjà zawa to sola na ye et ça vraiment bien pas à moko za pilier ya makambo ngo utakala penza. Nayebi ke bato ba otala biso ba moni su ya Nicole Bakata et ça lui bien vraiment. Et Nicole bonsoir. Bonsoir Tania Boni. Bien Nicole, mes condoléances. Merci pareillement. Merci Nicole. Tout le monde est ici sur Awa. Biso makamango zo kenendengeni. Bon, makamango lelundi donc nous y encore na aéroport. Après tout qui na 50e vient montrer que ça le 1er avril enterrement ça le 2 avril. Nicole Bakata to so na moke na likambo yango tomonaki mosi ya kondo abandai kolela bino bata ya monde ya maboke boboyi ya mona même corps ya mobali na ye boboyi ya pusa na pembeni ya corps ya mobali na ye boboyi no aya bakapo ezokendeke soko ye bakobeta yo bakomedia bakobeta yo mpona nini bolimbisi ete kofungoleli ye motema. Bon, en réalité
nga naza kuna na poto te na Afrique réalité ya poto ekozala mien bakestion yango bopose bato baozalaki ne na poto neti nga mpenza na koyeba mpenza te. Mwa souvenir nini ya malamu ya bien oyo ogarda pembeni ya kondo tobengi lelo kondo Jennifer? Mwa souvenir te me basouvenir eza ebele. Nayeba ntango nakotaki Shikshak Loyenge azalaki grand frère oyo bayambaki nga après baprésident ayambaki nga mpenza bien tozalaki mpenza na bango bien nayebaka vraiment kosilika na ye te tili na ndenge akenda poto soki azoyoki problème na nga meme azali na poto omona obenga nga masengu leki na nga tala nayoki boye moto azanga ne mabe te po toza na biso nzambe te toza bato être humain tozanga mabe te mais epa na nga namona ye bolamu nde mwana na ndenge ayambanga na mosala théâtre apema na kimia apema mpenza na kimia courage kaka po na mokili tobotamaka jour tobotamaka tosepelaka baboti basepelaka baboti mwana ntango tokufaka tolelaka kokufa ezalaka volonté ya nzambe soki nzambe alingi te okufa te mais soki nzambe alingi ata bandoki ata bato bakomi okufa so nzambe alingi mpe so nzambe apermettre mais so nzambe apermettre te okufa te donc nzambe azwaka lokumu mpo eza mokili na ye tokopose bakestion ebele te parce que liwa ezali nzambe akela liwa na biso totikali toyeba façon nini tokotambola na sa mokili oyo kosala bolamu tosala bolamu mpe totambola selo nzambe alingi ozala malamu mingi. Merci beaucoup Nicole. Bon, mutu oyo bozalaka na ye botravailla na ye bovanda esika moko soki akufi esalaka pasi ere moko ezalaka soki nasalaki boye fo nakende nango boye donc conscience na biso mo bato il faut eteyaka biso mpe so toza na kati ya bonzambe nde tocomprendre makambo ebele ndenge liwa ezali. Merci beaucoup, merci vraiment. Un message moko ezali important tokoya mpe epai ya Ange Maisha oyo aza moko mpe ya bacomédien ya mboka oyo tosolola na ye mwana biso oye awa tozolekisa moko nsima moninga oyo koboya biso toyoka mpona témoignage. Bon, Ange Maisha, bonjour. Bonjour, bonsoir maman. Mes condoléances. Merci beaucoup. Ange Maisha tolingi koyeba oyebaki ya jani ndenge nini ti lelo oyo ya jani oyo tobengi na kombo ya kondo atiki biso? Bon, ya jani nayebaki ye nango na kala liboso nayebaki ye comme star oyo nga na ndaki kotala na télévision etant na ye na monde oyo ya théâtre nayaki koyeba ya jani na nsima ya phénomène la desobe abandaki koya mpe mingi na répétition na biso epai ya phénomène la desobe azali yaya moko andaki koblage mingi po bayaya nde bazala mwa matumboli en fait. Ya jani azalaki yaya moko oyo abandaki kotumbola mingi eye kosala toye kokutana na ye na filme mo bauta si je ne me trompe pas ya Major Zolozolo donc nakoyebende eza première filme na nga na joie ya nzonzingi na époque wana epa Major Zolozolo toyaka kokutana na ya jani yaya moko en tout cas ambiance ebele et gentillesse wana econtinuaki ti na jour oyo le lendemain nango bakokende poto bayaka 2 jours 3 jours avant bayaka koluka président bayolamba ye équipe na bango nde bakendaka wana bayaki kokutana na ye na place toanda répété na 13e rue et ya jani en tout cas asekisaki biso après répétition oyo akomela eloko alingi amela amelaki et après wana nde tomona lelo boye ya jani atiki biso donc ça fait mal parce que aza yayo nayebi vraiment na mosala oyo. Souvenir nini ya bien oyo ogarde pembeni ya kondo? Bon, ya jani azalaki vraiment
Yaya moko asololaka bien, très gentil. Et azaki na respect. A blaga mingi mais andolinga respect. Ok. Donc ça eloko na garder pas na ye. Merci beaucoup. Ça va comédien nini ba comédien mboka na biso oyo lelo tozokende kozwa nzoto ya kondo. Eloko nini ozosenga entre bino ndenge bozalaka. Ezaki tolela ya Jani, topesa ye ba honneur, ba hommage na ye ya suka, totosa matanga na ye, ezala esika ya désordre te parce que esika balelaka désordre ezalaka te. Et napesi courage na famille na ye mobimba et puis famille artistique mobimba parce que tobungisi moko na biso. Jani alongo ozonga esuti et Jani soya suti. Vraiment. Ata jouer le roi Jani en zaka Jani te donc to perdre dans le roi to perdre mon abiso on ensinga za to lela kaka po à part ko lela tos lelo mususu to sa te en dehors lela. Ok. Merci donc Maisha bazawaza bisele partout Maisha parfois ya makambo ekoma koleka kutoka ya bino bakonte eloko na artiste monene yaki ya tiki biso opena pe ya forma batebele atravaille ebe batebele pe basipi mo visibilité bayebi yo sala losi ya tiki biso eloko mona mamona na bino mo bakolini ke kote na si faut du ya Jennifer entre les côtés de les côtés on laisse la côté ni bon vanité de vanité tout est vanité. Jani azalaki na bon moyen Jani aki atiki biso eza tomati na bis mutamta okita na arena ye donc Jani akomi na arena ye akiti ya koteya mutu eza te ezaka biso toza na matanga tolela oyo nyonso aza na basouvenir ya Jani ya malamu agarde yango donc on okoloba yango wana. Très bien. Très bien. Sans jouer occasion à la haut face à la caméra, par contre, mon beau toujours dans le Komurayo, je pour le bandit. Aga maman bana na biso, courage na ye. Vraiment. C'est tout. Ok. Merci beaucoup Ange Maïcha, merci beaucoup Sasa. Tozo tambola penza. Tozo poussana. Merci ya Nicole Bakata. Maman Loso, bonsoir. Bonsoir. Les condoléances. Merci beaucoup. Tomoni awa tebi kelelo eza journée oyo tozokende kozwa nzoto ya kondo emona yo na likambo ekweli biso okwebisa biso nini naloba nini eza pasi eza choc donc tobongisi moto moko tokanda tobongisa te tozali mpe na idée na ye te eki yango kufa lelo mais eza pasi na choc pasi makasi. Ok, merci. Maman, le monde est tiens, nous avons maman. Il faut qu'on mette le monde dans le monde. La bobandi musala wa kuza tena bayi kontra. Maman, il faut peut-être à mon conseil. La ligue yo bongo quand artiste Jennifer yaki atibisho. Munene yaki lelo. Il faut que quelqu'un qu'on fait ça pas dans notre ligue pour conseiller pour le reste. Bon. Il y a beaucoup de essais belés. Quand nous autres comme ça on va faire l'opération on l'autre. On a ni le film au chola na pour ni exemple est-ce que tu vas que Jani va kufa mkolwana est-ce qu'il va kufa donc ça bien de tout va changer ba comportement na biso to dans banda parce que biso tozo éduquer masse tant on va de tozo éduquer masse na belgirté ça bien de tout va changer tout va changer parce que loi les a wana tout va changer parce que ça bien c'est ça qui est normalement c'est plan mais attends le bien est-ce que dans yo quoi ça est-ce que tout se vende tout le monde a vérifié c'est bien que ça a problème de la sécurité biso quand on les gars finir ça bien que tout le va changer tant tout le monde a bien ba kufa boîte mais quand l'homme va bien faut tout le va changer parce qu'il y a lobby to habiter zanani il faut tout le va changer kama bina yesu na bomo inafika kwa mkono mo tout ce qui ba critique tout ce qui va finir parce que on sait jamais lobby zanani
On le soutient trop bien parce que nous sommes à Malilo. Mais des fois, vous allez se côté pour le vélo moins important. C'est le problème des alaka. Non. Bah bien ça non, on doit ça qui bien. Mais par rapport à changement monsieur, c'est que comme on voit vite, il y a ma bé au fin d'année. Kala biso kala ta problème on ça éviter so on a mission mo to zalaka OK mutu moko alekela muninga kwa finga evrati ça a été le changement mabeka on a omona ya kufinga c'est ça Alors souvent on a vu la bruit on fait pas no bala moi oui ba hape na kisha sawa oui ayi baka ebe tozalaka nde na pembeni nde tozana jani omona tala exemple nga bota mwana na pesa kwa jani na mwana ndako na ngo mone jani oui ava vaji mwa ibinga sana mwana ndako na pesa kwa jani bolingo yangwana muleto mone pa ba maxi en tout cas vraiment félicitations yango nde bolingo to linga to zana ngo c'est ça ya muningo moni muninga kamo ya grave to ni to zelate otelemi pona muninga po famille nyoso yango. En fait, il obsèque, il y a Nicolas Bisso, Janify, comme d'habitude. Alors, bonsoir maman Jolie Kalunga, mes condoléances à un moment. Maman Lingazo, l'action de Nicolas. Vous allez bien? Vous allez bien? La Zepeli. Boni bébé. Bébé, ça bien? On a Azo. Maman Jolie Kalunga. Merci. Voilà, depuis Ndeko Djani a Koufi, là, déjà 20 jours comme ça passé déjà. Et puis il y a tous les autres retenus pour Janify et Zanini. Janify. On a retenu les Aliwana. On a retenu. Bon. Na mémoire na ye, on nous maintenir. Est-ce qu'on aurait pas question, mais on répond. Yo pour nous quand bon souvenir na ko garder ça wa. Ya ka to sali musala moto ba collègue na ino. To za ba collègue ba bon souvenir ya ngwana pour to za ba collègue to koma des famille to bande. Boka na question moko ifasika mbokendeka ba question moko. OK, na tsobo mobilo nyonso bozo ya ka la question ba bon souvenir nyonso. Est-ce que mutu na matanga ya janya lo bakingala ngina ba souvenir mabe pana. Toaki ba collègue, toaki ba ndeko, yango moni biso komisi biso ti awa tina ba héros. OK, en tant que collègue, en tant que tata mwasi ya bana, alors pour les enfants bo kanisani. Nani akanisa pona ba? Na kati ya ki collègue. Tata mwasi artiste. Nazo kanisa ona ntena okanisa no matangi yana. Wana okanisa onsi. Le local ya Ndeko Djani Zoya. Un mot par rapport à Ndeko Kindaki voyage comme d'habitude pour le Gabon, on est de l'Ugabiso Nyoso, mais là ils ont comme colis. N'évitez les soins tirés par rapport à Onyo Soteli. Un mot qui a gagné mon bimbazon ya au. Maman Kalunga, Dieu merci Madinga. Voilà, Dieu merci Madinga. Premièrement, la question Dieu merci Madinga, la question nanga liboso ezaki oza mwana mwasi kotala baokota corps ya Djani na kati ya Corbia mwasi ne waza labri na mwana aleli baboyi ata lebembe azolela ke abomi ete paswana atake mwana mwasi ta moni image wana ya labri esalone et osala nga passe Mexico eza mambo ekomi déjà tosani eza pasi komona moto olela moto azali na neti na conscience te donc conscience ezongi ekolelisa eosala pasi mais choix eza te na minute omoni mambango ekoleka nango mais tokunda na moto oyo ya biso oyo azalaki moto na biso parce que nyonso oyo eleki ata so tolobi ufa ya olamuka te sikoyo lokola akufi tokunde nanu bongo makambo mosusu to banotala yango maleme ntango baner ekiti tozwaki point de vue ya mama Kalunga te tozali chance ya kokutana te lelo toza na yo devant bakamera na biso ezotala biso awa
azaki artiste humoriste obiso soyeba ki Jani Faya mais geste oyo yani mosaleli lié ba collègue non suba silika ki ba suba sepelaki pardon c'est une force qui libère asa senga ki bolim c'est sili ndeni yozo sous question obino mo ba artiste ti lo bo sala on be émission ba suba o sepelaki bango basala bémission baza bango basali seke lokola bango basala bémission baartiste yo mpe journaliste yo kozala mote ya mabe soki obomi moto na bango malembe ekufa donc yo oye nango lisusu na bandoki ya bino oloyi oyoki merci beaucoup toujours continuer avant tokende aéroport tomoni ya mao pa ye ya Bayodes olelo aye akende aye pe akende aux encore ya Jani oyo aza collègue na ye bonsoir ya mao. Oui, bonsoir. Partout tout le monde est tout le monde est arrivé na yo le jour où biso nous préparer to kende aéroport to kende nos accords ya Jani et premièrement bateau ba kuta no sikoyo kota la image wana ba okota na korbia mwasi na yazo lela ba boy ata l'accord abomi été aleli aye na passe et ça lui on na tant que parent en tant que humain être humain on zamakela Rien à dire. pardon Rien à dire. Bien à dire comment Je ne sais pas quoi dire. On a un comité organisation à Bamatande, tout le monde est au Salama, Matanga Jani, tout le monde qui est moutounio, a contribué, mais dans le comité, on n'a pas trouvé présence à Yamao. C'est-à-dire à quoi D'abord, pour Matanga, d'abord, moi je vais remercier. Ça s'appelle non à cinéma congolais. D'abord, on Matanga, on a le chapeau. Et ça pour la maman Denise, vraiment je remercie maman Denise Nyakero, qui s'est dit, nous sommes salis vraiment pour corps, il y a failli. Donc, je n'avais même pas supporté pour la Mambo. Il a déjà fait tout. Pour le Coréa, ma communion sort, ma avion et ma tia, Kinshasa, exposition, ma cimetière. Qu'est-ce qu'on va contribuer encore? Il y a quand cette organisation, il y a bien bateau pour diriger Bissot, c'est le cas normal. Qu'est-ce que nous, les artistes encore, doivent contribuer? C'est bateau bazo, excusez-moi, bateau bazo accompagner idée à maman qui est correct ou n'a bien baza peu artiste toi aussi tu mérites. On n'a pas vu présence à Mao, on a pas démarche et ça la même comme on est autant en maté na matanga. Ça le biso ba misusu auto yebi que tu peux aussi contribuer quelque chose dans l'organisation na au monde na terre. Ça le biso moi passe to bito sur point de vue. C'est ça là bazali. Ba sala ngo na NTPC ba sala na bande ko biso shisho ko yingi. Koto musuku na mona ki vient biso fichiper masamba ba saba. Tokanisa. Ils ont une organisation. Il y a un nombre limité au bord de l'organisation. C'est normal. Ils ont une organisation. Vous comprenez? Même si l'organisation est tout ça, donc c'est ça. On peut voir l'organisation très bien. Pour les Adjani, Kitoko, Nassir, Benaïbo, dans un aéroport. N'a vraiment la faille. Normalement, c'est la réalité. Donc je ne crois même pas. Donc, la souvenir des ébélés à faille. Non, bon, merci beaucoup. Tout l'observer belleté, tout comprendre comment va arriver là-bas. Tout le monde y peut. Yama au bazo de là partout. Quand tu continuer avant ton aéroport, tu as un président ou les JP Massamba, tout Kanisa, pour tout le monde organisation salami ba bistan ozoya boye, faut tout le monde aya zawa. Dieu merci madina bon maraté à l'ubarane vérité. Tu as un Soudiata ou les artistes comédiens humoristes. Mais avant de parler na aéroport, dans un point de vue à la président JP Massamba, premièrement, nous avons pas bonsoir. Oui, bonsoir. Partout tout le monde est là et je dis merci Mbadinga nasina o ba monio banda moi pe bandi ba monio 2024 vraiment un mot pour na bande ko ba otala nzamba wala pa molabino tous ensemble mes condoléances à vous pour la star nabino tous ensemble to partager ma monde artistique exemple de o tous les laza ya biso dans le tous a des pères kufa ti le tous ala voilà président en salle biso bio lobi o akufi azaya bino biso est monde comment be mission net ezo sala malelo partout au monde total image oyo choqué bato ebele ba satanda qui était la brine akoya kota la corps ya papa ya bana na ye mais ba dire na ye choqué pe bato ebele bansu ba sepeli pona yo en tant que humain geste oyo salami la brine à mon accord te na mwana ya jana ye à mon accord te ça l'on en tant que parent. Bon, en fait, africain. Oui, dans mon premier jour, Banabayaki, Devo Sagina Bamba Talaki. Deuxième journée à Talaki, c'est ce qui s'est passé. C'est fort, mettons, on a combien il y a aéroport. Bon, au bout du monde, tout le monde, tout ça, les gars, constat, n'a rien à commenter, tout ça, les gars, constat. Dans mes moraïbes. Parce qu'on n'a rien à commenter sur ce pourquoi mon corté. Mais,
Si on a plus loin, on est déjà corps. Tant que Jani a Koufagi, tant ambulance, c'est ça. Mon avis est déjà. Tant que Jani a Koufagi, tant ambulance, c'est ça. Il y a absolument mon avis corps. Il y a une émotion. Il y a une émotion. Mais mon avis corps, avant le corps il y a faille. Il y a ça qui est. À mon avis, à mon avis d'accord. Donc corps déjà mon avis. Et puis à mon avis Jani a vivant Jani, qui a Koufagi Jani. Mon. Il y a mon avis le cabisso. Comme tu dis, il y a un moment où les lots veillent, nous sommes mis en plein à Bablo, à mon artiste. Non, la vérité. Parce qu'il y a une commode. Avant depuis 15 ans. À mon avis, tant qu'on ne va pas pouffer, vous avez eu un pompier. Ils ont dit elle. À mon avis, il y a un allongé qui, c'est-à-dire, à mon avis, déjà corps. Si il y a un tien à quatre ours ou un wakanga, accompagne la pouffer, c'est à mon avis, il y a un sens. Kokunda, Maman Denise, Liboulou Maman Denise, arrivé à corps Maman Denise. Les lots babis tozo kendenango aéroport. Président devant caméra, nani oyo asali ke tozo babis wana. Mais oyebi, pourquoi pour le bar la vérité té? To banaye ma position, ma boy ba position ma zu babis ngai oyo. Na s'organiser ba ndeko to zu babis. Nazana besoin de vérité. Vérité c'est pour toi banaye yom zu babis ngai oyo na bon ko zote. Président JP Massamba. Tuni ya dire oyo c'est que non, j'ai organisé même ba corbillard to yenango. To wana 3 corbillards to yenango wana. Déclaration Patrick, tout chapeau à toi. Un billet Major Bizadi, il y a 3 corbillards. Oui, comme un fleur, oui, comme un bébé, tu es dans un aéroport. Babis, organisation, babis, c'est ça. Maman, tu es babis, bon, sur population, vous en donnez. Tu lui donner la peine, il a fait la force. Natien Babis, passer de la fois pâté, vide de la pâté, nani, papa, mon guide, pâté, yango babis, et tout le babis, auto m'a battu dans l'aéroport. Donc c'est un peu ça. Il y a un peu de temps de babis. Pour la maman, babis c'est ça. Merci beaucoup. Bino obo commenter ton Dieu merci mbadi en la analyse mo na moyi bolobi a mutatie babis to yebite zaka maman. Là, je vous avais promis, je serai avec lui, il est là avec nous, il a confirmé aussi grâce à lui, grâce à président Videloin et tout le monde de lo batio babis wana. Merci beaucoup président la confirmation wana. Na bi no to lo ba to zana ya sudiata papa die to zo point de vue na ye merci na considération rozana biso. Ya sudiata bonsoir. Oui, bonsoir. Bien merci. Obi qui est en bat ba monyo ba obi waouh. Il mourit c'est nabiso comme on vivant boyé la mot déjà tenu à noir il a saké ozo le lande konayo y en a pina bat misu banda pa ne banino ba mono 2024 banda pe mo banino ba monio te et mon pona bango tous ensemble tulingi bango mingi nzamba pambola bango et surtout biso batu oyo nzamba za ko continuer toujours que prêter biso souffle de vie nzambe abatela binonio so vraiment on est ensemble. On est ensemble, les lots qui nous ont encore y avait Jani dans l'aéroport international après 15 ans au monde rande on a ba image et les lots oyo ozo qui nous remona na cercueil. Premièrement et au salon ni collègue na yo et na âge na sa grand frère na yo et salon ni ko nous ya na yo e bembe au lieu okende parce que collègue petit frère na nga na za na Kishasa et oke zo e bembe et salon. Dieu merci eza likambo esengote hein. Puisque biso nyonso tozelaki yango te artiste ya monene lokola Jani Fai kozonga na ye na Kinshasa oyo aya na cercueil biso nyonso tosatandaki nango te tozelaki yango te alors eza souci na biso Jani Fai tina ndenge azokuta mabele boye na kati ya monde na biso bon nayebi te tozangaka ba mabe te mais azalaki vie oyo na biso baleki na ye oto yebi vraiment tosakani ya trop vraiment ya trop et le loko perdre Franco Mobutu na kati ya monde na biso eza vraiment difficile quoi eza vraiment passé voilà. Merci beaucoup ya tout le sebele tozana aéroport Montréal to pour ça tout monde appelle le tomoni yazoki sazawana yepaye yazoki sa vous la courbia merci.